na fêté nanu échec ya 5 ans. Ingeta. Félix Tshisekedi, c'est un frère. Kosololane et le biteki na ke ko sengaye amimanga na Kinshasa de tango na bota menga na Kinshasa na ki poto Félix mtamenga. De pona zonga Pekin, Félix mtozonga ça. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. On comprend? Na nyoso o biso to sala. To bunda awa na France, partout en Europe. Les vêtements Tshisekedi étaient morts politiquement. Biso tango to en 2011 et là qui coûte consigne ya leader politique moko taloba biso bodio kanga ndule omoni biso moko to linga ibulu na biso to moni maki makila nzoto esali pona makamba Congo to lobi bon to ko kanga musique to pekisa makamba buzoba po to libérer mboka na biso. Entre temps il faut bato babosana tende ninga ngonga lobi par rapport à IDPS na Pariko biso tango RCK Salamaki na ba réunion ya RCK na Saint-Denis université tonde koyebisa na ba dirigeant ya IDPS o bande ya réunion ba combattant tonde lo ba bango ke oyeza nguma oye komela banguma tout. À partir le 19 décembre compteur ekomaki à 0. Compteur ekomaki à 0 yango moni ba vrai leader a combat ba kongo bima ba biso oyo ba volcan ba inspecteur Kasonga. Autant zo ba par exemple lelo sa tuna IDPS. Na botami na IDPS na kol na IDPS. Mais na bimi. Na bimi pourquoi? Vous comprenez magamu? Na comprendre magamu belé. IDPS ba memaki biso na vérité des urnes. Donc na vérité des urnes résultat nango zagini papi gagne. Et l'autre. IDPS a comme biso na imperium. Donc biso ne surtout na monoko imperium. Vérité na suka nango imperium et zoamité. Chers amis, c'est votre émission Tout le bel la vie dans votre site cleboa.com. Derrière les informations qu'on apprend, notre information. Je crois que nous avons maï, tu as maï. Babi ba koko mili monde mtesengi tout ça la émission yo na kati ya maï. Bon excusez biso parce que moi bois tout ozali ba tout ozali zo ningana. Là je dis un grand merci à de la nation. Taranagata maï vraiment Luc Makanaki ponga nzamona ngaba papier les cartes illimitées formule suka. Nozwa lelo to so na ba combattant. Nozwa vraiment ba combattant milimo ba koko esengi vraiment que l'auto zala awa petit nanga Gisèle Soki Kano Kaka. Jolwemba pole kwa Nzambi yo linga mamba boite pole kwa Nzambi na Lyon. To so na ba combattant bango wana. Ya bo pusala ko to so la to beta moi kati. Bon comprendre donc esenga to sala ngo na moi 4 oyo. Donc là, je dis encore un grand merci à Jacques Convoy là. Il y a un Didier Nta. Coco. Papi Gen. Neni Coco. Cleboa. Vous allez bien? Kimia. Nakati Tumba. Yo peux nommer à Coco tout le papi Volca. Ndé on soto obenga. Coco. Ça va Coco? Boanya. Nakutana bino, tobeta na masolo oyo ya combat. Boni combat. Na baina yo Coco. En tout cas, à Cleboa, vraiment, le vraiment, ba baby na ba pauvre, vraiment, ba eko soma Cleboa, aye vraiment na libongo ya mbandaka. Ah, meza libongo ya mbandaka, vraiment, esengo mingi ya koyamba yo, mwana ba koko, pour ndenge tuni volka, ah, ubenge pe koko, biso tuto abana ba koko. Yo poza mwana ba koko. Donc, ezali kambuka, il faut que longo elango soni, ndenge biso to longo elango soni. Donc, vraiment, esengo liboso ya koyamba yo. Biso to lobara ndenge to batu bayaka kutukuta na biso to lobara toujours malobo to biso to bimisaka e utaka mana mutema po ekota na mutu ya batu. Donc yango to lobara liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya vidi mukulu mawe janangila wamba a Congo iyala Congo okita Congo njakomba Congo mongali Nzamba mpungu Mungu baba yende mutasali ke mukolo lelo toya kosolola na Cleboa papi gene. Tu n'as que la santé combat ndenge. Santé combat vraiment positif, positivement en forme. Tara bisonde tout ça. Ce qu'on peut to d'abord kosolola na maya.
Ah, parce que ba o bayebi source masolo bakolo masolo biso toza bakolo masolo ya combat oyo vraiment ya 2011 tozaka message divin mission divine pour que to libérer Congo. Donc yango to lingaka ba place à boye pour l'eau c'est la vie. L'eau c'est déjà la vie quoi. Donc talaka na libe si na vie pour biso to bato ba mbeka te to okufaka ba mbeka babaka biso na ba kuruze te biso to ma vie pour biso soki génération na biso leki libération Congo salamité c'est que vraiment boumbu lisusu. Donc biso vraiment toyé pour te confirmer to réaliser mission ya libération Congo. OK. Volcan. Santé à combat ndengeni. Santé à combat bien. Pour na la chose qui santé à combat bien on moni ne loko na kofungola ngo. Échec ya 5 ans. Glissement oyo bandeko ya Genval baoti ko sala bravo esimbi mes peuples aza toujours ngwi to telema donc kombeza bien toza na combat tokotika combattre pour biso pe to banda combattre période ya balumumba bato pe bawotu na balumumba kombeza ndenge nini bakanisa ke kombe silaki mais lelo lumumba zati biso pe to bimi tozaka na nzela lumumba bakimbango bazati bakimpa vita bazati mais babandaka combat de combat ekoki ko silaka te yango to bi combat eza bien na fete nanu échec ya 5 ans ingeta En tout cas angaye wazali nango sali au fete ni échec à 5 ans mais la fete échec à 5 ans 5 ans béchoué donc il y a champagne mais na elongo champagne pour bateau rassemblement bakendaki kuna baki ko sala glissement mais bazako ko sa peuple qui glissement ko sala te bako kende transition sans Kabila bako sala bouete les 19 sur Kabila longwete a marcher likolo bakor na bamba ko sa sauter non bien Volcan obi que bino tout bozala derrière UDPS derrière opposition est-ce que makambo nyoso poni makambo nyoso makambo nyonso ezaka bato wana tole derrière bango bamoneka bango bakomi banzambe nzokani baka bato lokola biso toyaki derrière bango parce que expérience na bango tobande kokanisa ke bon lokola bacomprendre ke biso tozwaki derrière masolo awa na diaspora il faut sikoyo toyokana na bango ndenge nini tokomemela makambo bango mais tomoni ke barouile lisusu biso lisusu na dernier épisode oyo euti kolekaka le 19 bakosi lisusu biso yango tobi Koko, soto tikeli bato sous un jour de plus, mabe. Yango moni be Nirangongo po yo benga ye volcan mais obosa na ke Nirangongo montagne na Sinaï. Oyo place Moïse akenda ko zo ba loi ya ko libérer peuple israélien. Donc Yves Maza institution mobimba. Papi volcan. Ko bien Nirangongo. Voilà. Yo na mona na Félix Tshisekedi bovandi bobeta bakati bino mbale. Ngala zarawana. Kishasa mboka nanga na botama na Congo, mutulu nanga bakunda na Congo. Kabona est-ce qu'on a Félix Tshisekedi pourquoi Bokabona yi? Na kabona Félix Tshisekedi c'est un frère malgré parce que Bokenda na mona bino mibale. Mais jour en tozaki na tango beta lisolo na yebi ke jeune moi za na Félix, tango senga kya kanga photo. Alongo la yo akanga photo te makanga ka pichu manga na Félix photo. Mais masolo nga na solo na Félix. To beta kati ya mboka poto bunda c'est un allié. Nazaki allié, il est pas allié. Tu comprends? Nazalaki mwana musala père na ye na kozala mwana musala na eti. Tu comprends? Donc na betaki kati na ye pona mboka to luka libération Congo. Okotuna nga pe Papi Volcan na mona kona fayu bozo sola nini. Okotuna nga pe Papi Volcan na mona ki ona Frank Jongo bozo sola nini. Okotuna nga pe fayu bozo sola nini. Na sola na bango masolo Congo na sola na bango masolo basité. Na sola na bango masolo coopération ya kula te. Na solana ba masolo bangité na solana ba masolo ya Congo ndeka garder du temple au tikolo bageno na tangomba ya Mosinaï place oyo Moïse akenda kozwa mibeko 10 commandements oyo etammusaka mokili le roi mokili tambola na mibeko faut pe ko solana batwana Félix Tshisekedi c'est un frère ko sololane et le bité ki na ke ko senga ye amimanga na Kishasa de tango na bota na Kishasa na ki poto Félix mtamenga de pona zonga pe kin Félix mtozonga sanga ça pas de sens frère to solo la ki c'est un allié nazala ki simana bango na IDPS na ebi IDPS très bien tu comprends
et na bundaka po na Congo mais na bundaka po na batuti na bien il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. On comprend na nyonso o biso to sala to bunda awa na France partout en Europe les Tshisekedi étaient morts politiquement zako existait soki ezaki ba combattant te soki ezaki ba résistant te soki ezaki ba patriote te nana nga lobela Tshisekedi nana nga lobela Ngwanda. C'est grâce à nos actions que Batouana va profiter de l'action na biso. Mais au jour d'aujourd'hui, bazali sous na droit ya kolobela l'action o ya biso te. Biso moko toza bactère, biso moko to kolobela makamna biso, biso moko tozo bundela peuple waza na pasi. To monike bakosaki biso ke bazako bundela peuple, bazako bundela peuple te bazako bundela mabumu na bango. Yango na jeunesse ya Paris, to telemi, to lobi fini la récréation avec IDPS, fini la récréation avec Apareco, parce que Batouana n'est pas communauté internationale, Marondire, biso toza batu na bango. Oh batu Apareco, batu te, toza la batu ya Congo, to bundara pona Congo. Pona relaxa bango que non, fini la récréation, gardez du temple à Robert Telongonga ou relaxage. Récréation stylée. Si, fini la récréation, tout papi gagne dans ce plateau, yoko tane na katikati pour match. Voilà. Parce que na complété car en Irango on est lobby, biso tant on en 2011 et là qui coûte consigne il y a leader politique moko taloba biso bodi okangandule, au monde biso moko to linga ibul na biso to moni magi makila nzoto esali pona maramba Congo to lobi bon to ko okanga musique to pekisa maramba buzoba po to libérer mboka na biso. Entre temps il faut battre bosana tendre ninga ngonga lobi par rapport à IDPS na Apareco biso tango RCK Salama ki na ba réunion ya RCK na Saint-Denis université tonde ko yebisa na ba dirigeant ya IDPS o bande ko ya réunion ba combattant tonde lo ba bango ke oyeza nguma oye ko mela ba nguma tout. Donc ça vraiment que mouvement ya ba combattant et ko mela IDPS MLC Apareco ba ve wana tout ba dirigeant ba mouvement politique wana ba yebi makambo na oloboyo ke to bande ko yebisa bango na réunion na biso tango bande ko ya ke nguma na biso to bimisi yango yo y aura plus question de IDPS au Apareco au MLCT mais ce que le la kaka bazana moi misisa baza bakulutu yango moni bato bazana bondimina no mingi te bazo ndimela ra bango ti lelo ok biso déjà peuple ça comprendre que bakosaki biso ba memaki biso na manzo biso ko na soir moi tango ba par exemple lelo ça tuna IDPS ti na botami na IDPS na kol na IDPS mais na bimi pourquoi na comprendre makambo belé IDPS ba memaki biso na vérité des urnes toke na vérité des urnes résultat nango ezagini papi gagne eloko te IDPS ayo mema biso na imperium toke biso nyo surtout na monoko imperium vérité na suka nango imperium ezwami te IDPS ayo mema biso na bola la ponya ba bébé yaya obiso so olalisi ba bébé belé balali sikoto balamuki bébé so la muki ale la ranzala faut pese damas siko peuple la muki eloko pété ba yo mema biso susuna biso kuto eba makamute ke yo na politique pe ba misa carte jaune na carte rouge ba beti des cartes jaunes bandeko bakufi to zeli rouge to monango ti mais to ebisaka bango ki peuple o akufaka les 19 les 20 les 21 janvier 2015 o ya boyaka troisième mandat ezala makila ne sopana ki pamba te peuple o akufaki le 19 septembre 2016 aboyaki glissement et salema peuple o akufi yango na totali makila na nyeso tu ya bandeko ne sopana ki ego kozala koleka impunité kozala te faut justice salema mais na ndenge justice salema tobika ke tozo bunda ni sima ya Tshisekedi ni sima ya Ngwanda toza sima ya bato na nyoso mibale te bato na mbaela ki biso désordre na combat et comme ke o bato ya Ngwanda o bato ya Tshisekedi na Ngwanda bazate toza bato ya Congo donc histoire na bango esili mokili fo ebake to bandaki kozala bato na bango te to bunda nde pona Congo to soutenir ki bango bazali ba leader politique mais lelo to si to kolipe to yebi ndenge ba négocier ba contrat souverain. Ok. Voilà, tino na subo na simete mais nga tu no mutuna moko. Mutuna wana bino mbaye bo répondre nga.
le 19 décembre bino tuawa na poto to chama kelele le 19 tokotika la kutu Kabila ata 1 heure de temps pour à diriger biso tena tout na bino ba combattant faut tout na batu ya IDPS sur le terrain sikoyo on dirait na bino ba combattant pe bolali tolala pe ka tolali bolali te biso tolali te biso to debout à partir le 19 décembre compteur ekomaki à 0 compteur ekomaki à 0 yango moni ba vrai leader à combat ba komongo bima ba biso oyo ba volcan ba inspecteur Kasonga ozomona donc ba vrai leader ba komongo bima oyo ba normona bango fur et à mesure ba vrai leader oyo à partir ya le 19 ba obima non na diaspora pour pouvoir ya non na diaspora wana ma bango kuna na terrain ba ebi yango bango baloba ko to on vient chez les décideurs on dit on est makamba ba décideurs et c'est vida et comme de diaspora congolaise donc pouvoir eza de na kati na biso yango tungi siko to bimisa équipe oyo lobi ba ko zo masolo na Congo eza mo processus mo boye eza na étape trop franchir étape wana tout donc makamba ça boucler Cléboa Papi Volcan tout à l'heure là au Fongoli Champagne na habité yo sepela ki na makambo Senko sepela na ngote ah otuni nga pour Champagne non Senko parce que yo sepelité échec siko yo ndenge ba be wande ba vanda te me makambo ngata nde bisoti 5 ans ko sola na batu nyo surtout ko sola sans biso likama on comprend le pourquoi on a Fongoli Champagne oui boloba hein 5 ans akoki ko sola na batu nyo surtout ko sola na bango mais sans biso ba diaspora likama. Et puis tu as dit que bango ke barosala nyo surtout barosala soki biso to atelikama échec ya on a Fongoli Champagne mutema beka ka po Félix te mutema bete na bundaka po na Congo na bundaka po na batuti on comprend na bundaka po na Congo na bundaka po na batuti j'ai passé toute ma jeunesse dans cette combat et aujourd'hui je revendique les droits de tous les combattants ya diaspora ba résistant ba patriote nazo revendiquer droit na bango parce que combat oza combat moko noble ba kulut na biso ba bandaki biso tozo enchaîner poto ke noko masiko na terre promise Koko Boni Moïse Katumbi ah Katumbi maramba Katumbi oyo bino ba chrétien botumolaka kokwa botumolaka koko parce que bino ba chrétien moko boye biso tolobaki ngo clair Katumbi azana ye moto lokola bato azana ye nzambe te na yebi te bato bo mamola azo oke kota Katumbi neti kaka koko olela lochocho ko olela bala te biso to ba complexé te mo ne lobela biso okenda pa nani bon ngana kenda parce que omoni na recadrement lisolo omoni Moïse ngo ti batindela biso yi na diaspora ti batindela biso na diaspora biso to yebi secret lisolo ngo eza justice congolaise et condamné pour la spoliation, il y a immeuble, il y a la SONAS, à la justice, c'est 4 lieux 3 ans. Nous avons un solo année à Yangobongoti. Bisonde to kota ki na kati ya justice, to trouver justice pour condamner innocent. Batine de la biso yé pour y ressemble, non, na biso parce que y a là qui le roule à mois dauphin à Kabila. Yé ma là qui mois dauphin à Kabila. Donc ce Kabila, ce ba solo là qui bien à Kabila. Kabila nga beta prise mo bonetra ya Poutine, à tikelié après nengi na masolo normalement là qui mais tellement que biso to capta que déjà message na musika ngo monike il fallait y en na diaspora. Il fallait y en na diaspora parce que tant y en na diaspora par rapport ya nengi justice est condamné 3 ans et ça immeuble à SONAS. Obi logo à SONAS. Ezala andeni. Muta simbili konga na bouclier. Waneze lili. Bango bala mingi bongo. Donc SONAS wane alara elili moko boye simba li konga na bouclier. Société nationale d'assurance. Oyo balobi ki Moïse immeuble wana yé mutu aspolia ki ango epa ya soki sujet grec moko boye. Entre temps, grand frère na Ekatebe Katoto, à la qui si ba preuve ka somara parler on n'est pas SONAS. Nous on a vraiment sola molimo, batinda ki a okuta na biso. Na diaspora pes pouvoir et ali. Maza ko santete na lokola bala obika bata bala. Est-ce que nous bosoli kata? Tu sais qu'on habite sur obanga rolika na scanner. Vraiment, je suis désolé de dire ça na bandeko ya action pour le Congo pour tozo comprendre Katumbi a comme un mouvement politique et belé le roi bambinzo. Tozo yeba soute mais
spoliation ya ekomi sous na diaspora oleka boye mouvement Katumbi oleka boye ya Katumbi mais sikoyo normalement batindaki aya kokutana na biso pouvoir en place wana oyo ekoseli ye makambo bakondane 3 heures alai po aya kokutana elili ya Sonas na bomoto donc ye sikoyo banda ye nayebi te so asi akomi nzambe ou bien soki ndeni aobanga kokutana pesa message mwazolanda message na opesa ye kaka ke sans nous rien ne va aboutir. Pour biso to obeta lisolo ngo constitution na Bible. Bible Moïse a qui libérer peuple israélien. Yesuko aza sikoyo Moïse Katumbi. Donc il faut ça le choix. Soka za Moïse ya ba peuple israélien ou bien za Katumbi chapo ya bakoko. OK. Oyo te. Oyo te. Sikoyo tolanda siko nani. Oyo mabe. Oyo suka nango mabe. Oyo suka nango mabe siko tolanda nani. Mais oyo to tangi ko mona ibe ko mboda. Ba leader politique. Oyo mabe. O comprendre bien mon oloba. Siko tolanda nani. Oyo za mai, moni oyo za mai. Eza mai kasi pas la mai. Ba leader politique. Non mais minga mai oyo. Kasi na mai, tu obite que mai za la vie. Félix Tshisekedi mabe. Honoré Ngwanda mabe. Tshisekedi mabe. Moïse Katumbi mabe. Siko nani siko oto Holanda siko o Congolais pena siko fa pesa, apesa pena misu. Oyebi tango Lumumba kufaki. Tango Lumumba kufaki balobaki Lumumba kufi to sous na leader te. Na 2016 tango bakangaki Jean-Pierre Bemba otonga le roi bakangi Igwe ndenge za bwe masolo sili toza sous na mututé. Mais faut bagay moke. Bana Israël bazara na boumbu. Devant ba Philistin. Goliath azaka pena Goliath. Mais muto akoisaka Goliath. Azaka mukie. Ba o nyo soto zotanga na c'est pas bango. Classe politique ya Congo il faut ko changer yango. Classe politique ya Congo a besoin de nouvelles sang. Ba o nyo soto tangwana. Tout ça bango exemple té. Ba politique na bango basali béchoué. Yo so mona mutu opposant na vie. Osali opposition na Mobutu 32 ans. Oyo osala na musée. To tchaka 17 ans. Afdel Baye 17 ans. Betasco 32 plus 17. Il y a opposition non osala comme tina ba demi siècle au pouvoir té. Timbat. Voilà. Parce que bateau monsieur le bon ngwanda té. So il fait un appel dans la besoin de libérer Congo mais to libérer Congo kala. Puis on vient na olele mabe. Depuis vient na ngate oh ala congolais. Aza congolais mutunga na lela na vie ezaka mère nanga. Siko na makambo nyoso o pesi peut-être raison te makambo nyoso. Aza na raison ta na tort complètement. Parce que ce gars azalaki pene na 5e colonne ninga bandolo bageno ba mapinga bazali foko benga na bokipa na minduki ba benga na okipa na ba élection te. Les 19 temps mandat Kabila silaki. Il fallait qu'à ça l'action. Moutou Kangisa général Mnenoye Baraye. Honoré Ngwanda. Oyebi Gabe n'a pas balar. Et pas 4 chefs d'État africains pour la libération au Congo. Oyebi que diffamation a porté la en plainte. Kasi on a dolo bat. Aben Nalar et pas 4 chefs d'État africains pour la libération au Congo. Tu libérer le Congo te. Toi on a besoin de dénonciation te donc bango tout. Tu sais bango na saki moko ba échoué. Maintenant il faut bâtir la place dans la jeunesse. Classe politique ya Congo et dans a besoin de nouvelles sang. Ba dinosaures wana nyo surtout. Bravo. Toko melaki bino na chevite mais to soko mangi na lipeka. Siko soto bito selon yo. Mutuni otoko chap na liboso siko yo to landata yepo. To ba soute missioni mabe ki mbango mabe ni siko yo mutuni otoko landa. Bon, il faut d'abord que nous koyoka biso parce que biso makamto lo ba yonde salama. Makambo biso to lo ba yonde salama. Tant to lo ba ke 5 ba escroc batu ba mona yo net to so sala ba aventurier. Wana batu nzambe quand même. Ah batu nzambe yo muta satana. Nanya ngo muta satana, satana kela nani na kati na biso. Biso to ba bikela mo nzambe. Donc batu nso ba na koyoka bino. Il faut donc ba yoka biso donc c'est ma première étape. Première étape pour yoka biso parce que biso to ba acteur ba victime ba ngambutu ya masolo komba oyo situation politique oyo zo perturber kuna na Congo biso mutoza ba acteur na ngo biso muto contrôler ngo kutu prévenir moni kutu toza na inspecteur Kasonga Kadisha Lukusa toza na yawa donc Tichimbi
tozana ye oyo akotaka prison awa na Paris pour na makambo ya le 23 mars oyebi mouvement mo le 23 mars mutu akotela ngo prison na Paris awa basambe ala donc asa mutu na biso parce que bato bazala ba victime à 8 mois de prison bino bolingo yoka bango te bozo yoka ba récupérateur mo bepo balata basinga ba meme na kingo balobaka français bino bomona nde bato wana kolanda bolanda bato buzoba. Comme nous avons cité, malé, mais pour aussi cette intervention, Papi Volcan, oyebisi, ba combattant nyoso nini, au Baolanda biso na minito, oyebisi congolais, peuple congolais, na ba leader politique tout, oyebisi bangoni. Tenga na lo banana ba frère nanga ba combattant, parce que classe politique ya Congo a rechangé. Nazo lancer message na ba frère nanga, toujours bego na biso tout cha côté. Il est temps, tout sangana. C'est nous les vrais acteurs. Yamasolo Oyo. Biso ba tout changer donne politique na Congo. Si ce n'était pas les combattants, les résistants, les patriotes, Mboka wana et ceux qui naki kala. Et tous ces gens aux autant la biso Oyo Oyo te. Ceux qui batouana ba bimi bazo exister lelo, c'est grâce à nous. C'est grâce à nos actions. C'est grâce à Nenge Tokitagi Nanzela, c'est grâce à Nenge Tokanga. Tant Tokanga concert. Homme politique motatineb ce Tokanga concert. Tant que tu as boycotté l'autorité en Mboka, en politique, moroté à Congo, c'est parce que tu as la conscience. Il y a danger au plein si Mboka na biso, tu as la conscience. Il y a social et koufa na Congo, tu as la conscience. Il y a makamunyo surtout il y a mabeza na kati ya Congo. Naza na possibilité rolia. Naza na possibilité nyo surtout. Mais tant on a télémagi na abunda, nazo bunda pour la souffrance ya peuple mobo. Alors souffrance on a peuple na nazo bunda. Na bundango na motema mobimba na bunyango te pona libumu nanga so ozali pona libumu omatande balono so bobeta ki kati na intel omone na solo no bwe nga na roke kin lobby na roke kin lobby pona za institution donc message ça qui la meilleure revendication donc message ça qui est ba combattant to sangana biso no surtout to sangana to sala bloc to la sa image moko sa force e bandaka wana to la sa image moko to zong sa force wana to za batu ya ngwanda te to za batu ya Tshisekedi te c'est nous les vrais acteurs ya masolo et c'est nous les vrais opposants ya pouvoir acquis derrière aucun acteur politique to za derrière aucun acteur politique au jour d'aujourd'hui nous sommes prêts à pour parler même avec les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa et to reçoit la peine à décider. Oh bateau babana réception to reno sona ba décider oyebi ke na beta voyage mo na gena suite na ko tapena ba décider na soli pena ba décider Papi Volcan les lois ebi ndenge nini wa négocier contrat souverain à la niveau Coco moi Cléboa moi message sika ya batutu balanda biso mingi ba combattant mingi ba ta classe politique et tout moi message vraiment mingi na bato classe politique soit déjà ba élite bolanda moi les solo moi bien parce que binomo bomona yi que 5 ans que aux makam na dernière minute pour éviter bain de sang nga na okamora église catholique bo éviter bain de sang bozo rapata sonité ko lobaki to vendre si bango pour na éviter bain de sang donc peuple sera linga bima a le revendiquer ba makam na ye donc il a à faire attention au bain de sang na zo comme moi Nezra que tout ça là bas ok mutu wana bomaka bato bondima ma mutu moka bomaka batu azala wana a intimider le peuple a le boluki ko bato balingaka moi ba pacifiste bo vana na ba on peut boluka ba comprometer simba te za bongo te biso to bana nkoi bino mo bomona ikabila kendaki na Vatican akutanaki na pape allez a voté pape a nommé kulutu na biso moko bokulaka a mbongo archevêque ya Mbandaka talaka to na libongo Mbandaka awa na molimo a nommé après 5 ans basali ba masolo na ye ba ko une échec parce que biso to boyaki yango omoni Benoît XVI avant François Ier à pouvoir biso to telemelaka Benoît XVI déjà bato bando mona biso net ba peto mito sala la tête on oyi ça Benoît XVI zonga sima ke bana yo pona Congo amoni ke makamango ya laki ya solo akimisi nzoto apesi passage sikoyo 5 ans ekozwa mama solo ngo na ndenge encore au église au milieu du village te Maramba Congo wana eza maramba église au milieu du village te église catholique de bakosa l'histoire à Bakanza ngana mte kwate histoire à Bakanza ya la faux et archi faux au babete la biso
au moins batika balokuta wana batika yango biso toza tout à l'heure kutu liloba nanga ya suka ezala kutu ngati mutu na olobango ezala mutu mususa oloba liloba nanga ba combattant aussi bango ni na bina ba combattant bino mo bomona depuis 2011 na bima na teni oyo na osenga kaka bilili bazwa de 1960 à 2010 ngola tsani on peut date ngola tsake politique auto salama de 1960 à 2010 toyeko boucler toyeko boucler ngo biso toaki na 2011 parce que masolo wana déjà bakoko balamba ki yango déjà fait vida ki biso en 2011 toyeko mako sala boulot oyo to sala ki mouvement moko to benga ki yango RC ki alaki na ba code local ba redéfinition des conventions Congo ba révision de la constitution Congo ezala écoute na cadre dans 5 ans retour sur les chemins du Congo rassemblement des combattants du Congo de bakomonyo surtout za une réarmement du cerveau Congo yoka lisu mususu su ya motuya récompense des compétences Congo donc il faut ça la compétence à na diaspora pour la récompense na yo donc to ça la mama solo tous les combattants na oloba na bino boy bandeko eza nango likambute ke oto wela suki leadership ou bien to wele la rawele la raté ndima moninga na yo to ça na devise au un pour tous pour un. Un pour tous pour un pour réaliser état réel, état de droit au biso bato diaspora photo même on a Congo ba ozelango bandeko bazo kufa yo moni même na maluku wana maboko bato ko mobima na sama ya mabele pour ba boza wapi ba koko donc vraiment ba combattant biso tout autour de Nirangongo bolongo la moi be gobo ka sakate ka ba fifa ka to kana te bona choité parce que ça acteur oyo er film bandaki a joué ba maman na ba rôle. Donc boya tout autour na eto simbana to mema solo o to kamisa na mukili le Congo sera libéré comme dans un rêve pour beaucoup bon ka sara netka mondo to papi gen vraiment et ça on a ngai mingi zape ke papi gen nengo ye awa vraiment yoza kleboa masolo to beta wa muto ko bima na ngote po to kanga ba ma kleboa ba rotika na kata mai bena talakaka na kata mai. Voilà, donc je crois que comme il a un message nanga suko lire ngana loba yango ngala ninga ngana loba te na ninga ngana vanda nyepo to bandoko lobara ngala ninga ke ndeko na ngai oyo abeta ki boloko 8 mois na likambo ya le 23 mars le missionnaire casse o le comme inspecteur aya pesa un message pour yeto lingata loba mingi pour ya joker ya za joker na bomba kaka to bomba ka le to bimise ka po missionnaire yeto tinda mission missionnaire message ezani matondo ndeko na ngai message ezali na ngalo bana osenga na nzambo bakoka biso makasi to fani a pembe na mai pembe na ville lobi koko bokulaka injembo bokutu mpela ilenge mbele sa kaka na ndenge ya minga lelo message na ngezani ni moni sa kona simbi ya na kaye il faut la fungola ngo ba omona nga balanda nga bien bomoni kayo na simbi bato ba yebi kaye oyo ngamba komaki awa ngamba komaki na kaye oyo nazongi songo na kati to ba yebi kaye message na ngezali ya bandeko na biso o tu balobi awa bandeko na ngani rango volcan stema njembo tobika to baka liloba moko kaka bomoko bolingo na biso bolingo ka to senga loko kaka moko sikuna ngana bakisa ngai bakina obomba ngai na makama le 23 mars boyebi le 23 mars la bibongo za ma M23 pa batuna na éclairci bat ba vérité par rapport ya bitumo to bana obundela to yaka la 2011 makamto na olobela batu wana mona soka batama boma bola na bana ande batama boma mito sala raté nzoka ne bana ngo baloya sikuna vérité batu bamona makambo déjà en avant bango to fani na bango oyo ndeko langa o volcan stema njembo bokutu mpele ba oto bundi pona komba tozonga neto zaka liboso totamwa tu na esprit totamwa ngo liboso neto na bisa bino ba politicien wana bango bapesaka mokongo na bakoko na biso bapesaka mokongo siko lelo apesi siko biso bana biso ba jeune yango to fani ba jeune to bisa bango sans biso kongo otambola te sans biso otambola te parce que elle ko la voiture so que les voitures otambola te okende te bozonga bolongo la bego o kuna leki muninga te to ndenge moko mais munam tozala ba capacité na o ba pesi na maile ya bakoko pe uta ka bakoko bo moto obundela ngopani anga mona koka te
songa mona kokata ezali na nde pe oboza soki pe bango to ko sala ba mission. Donc message eza que bozonga lisanga. Tozonga ni tozalaki tolonga bego na biso bandeko na biso bayebi muto azoloba oyo. Tozonga ni tozalaka to ba rassemblement de combattants du Congo. Na obakisa isusu ba bandeko nango ba otala ngai. Bandeko bolongola bego tozalango. Na mona na kate na bimi parce que na bimi na uti kuna na kacha mai ba tininga na opesa no message. Tolongola bego. Opesi pe kombota. Na opesa no komona boyebi yango melo ma mingi te. Ba komona banana ka oto obundela Congo. Komona nga kasonga lukusa tishimbi. Bituma to obundela yango wana. Ingeta na obakisaka eloko mususu toyebisaki bato le 19 balongola bango baida le 19 bato ba ikombana mutala ozalana na pouvoir bango bazobunda ba obaza kuna na kati bakopota na fait le fait bakomona bakomda na suka ba masolo eza awa eza to fandi awa bon matondo ingeta. Merci beaucoup. Donc je crois to comme na biso na suka na te papi volonza ko bakisa. Na melo na lobaka ki glissement oyo bandeko na biso bakufelaka basopaka makila po glissement salema te. Glissement ne se salemi. Mutu agenda osala glissement neza papa Tshisekedi. Akekin asali glissement na azongi poto yo vanda na ye. Il y a qui 5 ans sans biso, sans la diaspora congolaise. Ceux qui biso to participer qui na masolo à 5 ans, c'est bon. Mais sans biso, peu importe on surtout barouya, likama, faut biso to zala. Merci beaucoup. Mais na pesi pe ba mbote belé na fiche au banc au place azali. Ndeko na biso Mama Madera. Donc tous ensemble Coco Madera na pesi mbote à trop place azali. On est ensemble toko bagaka na nzela ozoka da bato na beta wana. Donc bazananga connexion na connecter na bon sans béton azananga. Donc bandeko tout balobi message ya bandeko na ba combattant nyonso tout jeunesse nyonso tout Europe ya diaspora balobi fini la récréation na papa Tshisekedi na papa Ngwanda. La place à la jeunesse. Zéro Rangonga, ok. Rendez-vous tout le biban à Bruxelles, c'est la biso le 11 février. Hein? Tout le monde vraiment bandeko baso so initiative a bien, il faut tout encourager en gros. Bruxelles to zalawana le 11 février poto solo la ndenga kati to ebara ndenge nini to bandu bimisa siko batu na biso oyo. Au moins biso to na principe un pour tous tous pour un. Donc papi gagne ponga na zala yo faut zala. Ponga ina zala il faut volka zala. Donc biso to bolingo wana netkaka ndenge kaka biso to bi Congo na biso zala entouré de 9 pays frontaliers. Plus Congo disent oya boya ngwa kata musapi na ye poatika na 9 alongola pays moko. Donc toza na 9 pays frontaliers. Donc to kozalaka zalaka na bango plus biso disent lumière Afrique yango wana. Oui, que papi gagne pe na presse obeta pena bien. Merci. Balandaka. Merci. Mais si ko oza pe na concert na moko. Moko en Allemagne, moko en Kine. Bango pe ba betaka ba ligne neti ya yo. Na Allemagne, oza na miel de presse otozo benga mongaza mokongo mama lumière, radio sans effet. Na Kine, oza na petite mobo azo beta be mission pena na ndenge ya bien na ndenge ko fungula maele Joël Kombe. Yebe na benga ngomba ya mosi na ye côté ya presse na Kine. Azo pesa pena mibeko bêtise ezate. Mais awa makambo eza place comme na jeunesse. Merci beaucoup. Tokomi na suka mais ngana lingi mana encourager bino. Ngana wa encourager, ngana lelaka lisanga ndenge koko kasonga lobiawa. Ngana mana oloba na presse vraiment télé changu. Il faut continuer boulot. Il faut continuer boulot télé changu. Hein? Télé changu. Boulot. Ah bon? Le Congo a une news Andreas Mison. Bosangana, il faut bosangana bo cohésion ça la peine presse. Ouais, Andreas tout à l'heure quand tu as Andreas. Voilà. Nga bakse. Nana nga botama na agent politique na hôpital. Mutu nga botami pa nga oza politicien. Rien, ba prendre non. Abaza président Congo pa robima pe aneto fandi mutawe. Voilà, président Congo robima ngonge beti. Restez branchés sur Club Oa na yamba ki bango je crois beaucoup message wabi le 11 na Bruxelles. Tozala pour biso pe tokozala wana juste pour na to no ba information. Donc après na kozwa bango lisusu. Balobi toujours un pour tous, tous pour un. Merci.
Donc, on a Lyon, on a route de Vienne. J'ai biso na biso, biso na biso. Ça dit maman Rolia, maman Romela. Ah, n'y a que c'est arrivé là. Ah, on est tranquille. Donc, tranquillité, ça va aller. Ça dit devant nous, va vieillir. Ah, ouais, biso na biso. Pas biso na biso. Je sais biso na biso. Donc, awa pena donc toza na exotique biso na biso. Pas bien na biso si. Donc après pour travail semaine mobima. Nous on va stress awa pas bien na biso si biso na biso. Toi na carte à Lyon la route de Vienne. Pas des cibles exotiques biso na biso. Donc tu vas pas biso biso. Vidéo photo image. Oui, ah, tu as Kenya. On a quand même chez Sims. Donc, il y a toujours solution à la. Biso na biso. Ngayoyo. Les kaka. Les mona ya trop. Donc, ngayoyo mokoyoyo. Donc, awa tozali les exotiques. Totekala biloko ya mboka biloko nyonso na posa biloko nyonso ya mboka soki awa en tout cas okozanga kozwa eloko na yo te akei eza chaleureux donc wana eza ya makila en tout cas masolo eza bien donc soki okomi na Lyon tuni biso na biso toza na 47 route de Vienne Lyon 7e tram T2 station route de Vienne donc soki okomi osali mwa crochet na l'exotique osala bien mpona masolo donc wana okonakwai koyebisa bino yango wana donc komona te bilili ya ndako epuis na makambo mosusu tozozela bino maboko polele maboko polele maboko polele boya ebele toza wana mpona bino mpe boza mpona biso tozali kozela bino maboko ya kofungama merci.